Bina yo pena oza orphelin. Oza orphelin, oza mwana etike, oza na musungite, mutu akosunga yo azate, otambola ka bongo. Donc orphelin parce que la biso awa eza orphelin bo moto boyete mwana tiki tu sais bien. To pesi ndakisa mwana oyo azanga tata na mama azana mutu akosunga ete aza orphelin. Eza pe ndenge mona yo zangi Jésus, ondimaka Christ te. Ozala musulman, ozala nani, soko ondima Jésus Christ te, oza mwana etike. Mutu nyonso ndeko na ngai place ozala ndima Jésus Christ aza mobiki aza sauveur akozala na yo ndenge alobi Jésus azoloba na Jean chapitre 14 verset na biso 18 alobi ke nakoya na bino nakotika bino ba orphelin te oyoka nde Christ azoloba nakotika bino ba orphelin te nakotika bino bana bitike te. Donc mwana etike mutu andimi Jésus Christ te aza mwana etike oza mwana ozanga tata ozanga mama ozanga lisungi ya kosunga yo. Bien-aimé, yo zone ma parole au que Jésus Christ a mosungi na yo place union sur tambola Jésus azana yo abina kotika bino na kozana no tina suka moki donc place union sur yo tambola Jésus Christ azana yo. Jésus Christ a kotambola na lokola tambola kina bana Israël na mokana na so tangi na Bible na mokana na Exode chapitre 3 au mona ke nzamba solo bela Moïse abike na ko bimisa lipata na nkembo ekotambo na bino atambo na peuple Israël na tongo na poko na butu lipata na nkembo po les otambo na bango. Donc nzamba tika ki bana Israël ba ofelete atambola kina bango. Donc mutu nyonso oyo azondima Jésus Christ azanzambe te azondima Jésus Christ azamobikisi na ete oza orphelin. Atoza na tata na bomoto boy, atoza na bambongo, oza na mituka, oza na voiture, mais ondimi Jésus Christ te oza na orphelin. Oza mwana etike parce que mutu akosunga yo mutu akobikisa yo vi na yo azate. Mobikisi ezaka Jésus Christ na mutu andimi Christ, andimi Seigneur Jésus Christ kwa mobikisi aza na vie éternelle bokonza likolo eza pona ye. Bien aimé mabe passe na moto nyonso andimane Jésus te. Donc oza mokufu oza ofele oza mwana ozanga tata. Nzamba pambolo mutu ndima Jésus Christ aza mobiki place nyonso tambola lipata na nkembo mwinda lumière à Jésus Saint-Esprit akozana yo. Nzamba kotinda ba ange na ye bakotambola na yo bakolongola na ba danger nyonso koya maladie nyonso koya oyo tanga na bakombo nini esprit nyonso koya na butu na moi Jésus Christ oyo ndimela azali kolo na yo oza orphelin te oza mwana nzambe ye wande nzambe aza nzambe na biso tata bana bitike. Donc oza su mwana etike te monga nda zabuna zanga na mbongo nazanga mutu nazanga nyonso mais lokwa naza na Jésus Christ naza orphelin te. Mbote na baebanso bazuli bakumalamu ya kolanda biso mokona lelo Zambia ayeba kozwa lokumu o apesi biso mokona lelo lisusu ezali na makasi na biso te na bolamu na biso te ezali nde bolingo ya Nzambe ezali likambo ya mbongo te likambo ya mosolo te ke tozwa pema ezali nde bolingo ya Nzambe kati na biso nde asali biso ngolu tokoma lisusu mokona lelo. Nzambe azwa lokumu nkolo Yesu Masia azwa lokumu mpona mokolo malamu o aza kopesa biso tozopesa mbongo te po tozwa pema oyo soki ezali likambo ya mbongo me biso na misusu si tokufa kala po ezali likambo soki opesi mbongo po ozwa pema ezali likambo ya mbongo me biso oyo tokozwa mbongo wapi po topesa Nzambe po topema tozala na vie na mokili oyo loko ezali likambo ya mbongo te ezali likambo ya bonzambe Nzambe nde bolingo na kati na biso kati na mutu nyonso yango apesi biso ngonga apesi biso makoki moya ya kopema soko opemi oza na vie eza Nzambe soki po okufi mutu akufa Bible lobi makomi na Nzambe lobi eza na mutu moko takufa na volonté na ye liwa eyaka ezalaka mokano ya Nzambe nde mutu apesaka permission mutu akufa pe mutu avivre yango nazozongisa lokumu epai ya Nzambe asali biso ngolu ya komona esusu mokona lelo ngai na yo toyeba kokabola oyo ezali maloba ya Nzambe liboso ete na banda koloba oyo ezali maloba ya Nzambe na ningi tobanda na losambo tobanda na prière parce que prière nde mutu ezali nyonso na makambo nyonso tobondeli tokangi misu to prier na kombo na Yesu Kristo. Père céleste, Dieu le tout puissant,
nazong si lokumu epai na yo pona moment kitoko ngonga kitoko pesi biso na bondeli ete molimo na yo Saint Esprit na yo emonisama esala na kati ya maloba oyo tokoloba na mokolo na lelo molimo na onde esunga Saint Esprit na yo esunga maloba oyo kobima ezwa place na ndeko moko na moko akolanda biso kolo yo nde loba na kati na ngai makomi elobi ete na botindika na molimo na nzambe nde basali nde bakoloba oyo ezali maloba na yo molimo santu na Saint Esprit na yo esala kati na nga ntango na okoloba maloba oyo kobima molimo na esunga ndeko nyonso akolanda biso azolobi na kati ya maloba oyo na kombo na Yesu Kristo na boneli bongo amen. Nzambe azwa lokumu nzambe apambola ngai na yo tolobaka ntango nyonso il faut kolingaka maloba nzambe kolingaka parole de Dieu maloba nzambe yango nde moto ekosala biso pe ekosunga biso te tozwa vie éternelle bokonzi ya likolo omona nzambe batumi ba batuko moni il faut que sepela na maloba nzambe moni maloba o yango nte sala biso tokota paradis to mona nzambe kaka na maloba o soko zo to sa nzambe na maloba o omona Christ omona Jésus to zanga na elongo na fête ya mwana pate o ya mila Christ alaka kibiso fête ya mwana mila malgré to zolo bela ngote mais na pesio elaka ndenge Christ alaka ki moyibi moko boye na croix o bazaki na croix bazaki misatu moko moyibi moko mususu mobomi boyibi yango bien na croix tant baka ki Jésus na croix bazaki misatu moko moyibi moko mususu azaki mobomi nde moyibi moko kolo kanisa nga mukolo kozonga na bokonzi na yo nde Yesu alaka ki ezaki laka abito kozalanga na olelo na paradis donc mutakota paradis azana oteza yemo Christ wana ezaki laka ki yango tango tozoka maloba oyo yango nde kosunga biso de to mona nzambe to kota paradis nzamba azwa lokumu penza apambola ngai na yo oyo lingaka pena maloba ya nzambe olingaka parole de Dieu maloba nde mutu kosunga biso toyeba kozwa vie éternelle kaka na maloba oyo ndenge Christ alobi na Jean chapitre 6 verset na biso 63 Christ azoloba boye abi maloba oyo nazopesa bino eza molimo eza vie donc parole oyo maloba oyo ezalaka molimo déjà nini ntango ozoyoka ngo boye eza esprit yango nde nzambe ntango ozoyoka ozondimisama nde ozozwa vie éternelle mais yo ozondimisama te yebake bokonza likolo eza kati na yo te yango ngai mingi nalobelaka pena Jésus na tatolaka kaka Yesu donc za kombo musunga na kotanga awa te soki Jésus te na kombo musunga na kotanga te soki Jésus Christ te eza na kombo musunga na kotanga na ngata tuka bolimbisa ngana eza libaku te na beta bino libaku te nga kaka Jésus okita omata naza kombo musu ate opesinga bambongo no loba na koloba na nga kombo mususu te ka Jésus Christ yango na lingaka pena makana lingaka malamu mingi makamu nazoloba eza na kati ya Biblia na limbola yango malamu kolimbola makomi na nzambe esengeli foza na molimo ndenge makomi ezoloba apôtre Paul azoloba biso na 2 Corinthiens chapitre na biso 3 verset 17 abi Christ aza molimo aza esprit donc place molimo ezali place ne bosomi bokangola mi liberté donc bosomi ezali donc lokola ngandenge ozolanda ngai ozana molimo na nzambe ozondima parole ozozabe molimo na nzambe Saint Esprit za kati poso ndima parole oyo merci et lors on kolobela mokona lelo ezali nini ezali nani azali orphelin za nani qui est orphelin nani azali orphelin donc autre baka mwana etike toyebi malamu ndenge tolobaka mwana etike orphelin azali mwana oyo azanga tata kufeli tata azana tata te azana mosungi te mutakosunga azali toyebi bien nde babaka orphelin mwana azanga tata azanga mama donc azana lisungi te mutakosunga yazali te yango wana tobengaka orphelin muto azanga lisungi azana tata te azana mama te azana ba famille te oyo kosunga ye mais oyo nga nazolobela na Biblia ezali orphelin oyo ya bomboto boyete parce que le orphelin bomboto na peso explication za oyo to monaka mwana azanga tata azanga mama akete to mona ba orphelinat na centre orphelinat bazali OK na miso ba ma sœur ndenge toyebi na mboka na biso ba mboka partout ndenge ezalaka centre orphelinat ba ma sœur bazwaka bana oyo bazana ba papa te mama te bazanga lisungile ba bokolaka bango mais oyo biso tozoloba na Biblia awa na Bible na makomi oyo balobeli biso na Psaume chapitre na biso 68 verset 6
Yom toza na Bible otanga ngo penda na Biblia otiso oza na Bible otanga ngo na Bible eza na penda na Psaume chapitre 68 verset na biso 6. Mais soko oza na téléphone parce que nga na vérifier ko pe na téléphone amoni ba verset nango eza différent na téléphone na vérifier ki ngo na Bible kaka Psaume kaka chapitre 68 mais eza na verset 5 ba na verset 5 place bazoloba to twa makomi Psaume 68, verset na biso 5 et verset 6 pardon na Bible. Na Bible so otanga na Bible, oza na Bible, ozo na Bible mo na Psaume chapitre 68 verset na biso 6. So otanga oza na Bible na téléphone au télécharger na téléphone no vérifier pe na verset bien na téléphone nga na vérifier na téléphone na ngai e ba na verset 5. O bazolo ba les pères des orphelins. Et le kalboso lo biangwana. Les pères des orphelins, les défenseurs des veuves. Tata ya bana bitike. Eloko liboso bi tata ya bana bitike. Donc nzamba zali tata ya bana bitike. Mosungi ya basi bakufela mibali. Amen. Wana ndenge Bible ezolobela biso na Psaume. Tata ya bana bitike. Donc yango tolobaka Christ azoloba na Luc chapitre 24. En tout cas, bola nangana bokebi nyonso eza malakisi o tozo lakisa yo o comprendre o yeba malamu makomi na nzambe. O te makomi soki o yebi yango malamu te okotanga o yebi explication nango bien te. Ndenge Bible eza ko expliquer bien te okotanga na erreur o sala prière moko boye oyo nzamba yebi yango te. Makomi na nzambe lobi na Luc chapitre 24. Verset na biso 44. Christ azo rappeler ba disciples azo yebisa bango na bandai ko yebisa bino ute na zaki na bino ebandeli. Wana tango Christ asekwi aye abimeli bango ndazo yebisa bango. Na bandai ko yebisa bino ute na zaki ute ebandeli ke esengeli makambu oyo bakomaki na nga bakomaki na loi ya Moïse. Pe na ba prophète pe na Psaume esengeli kokisama. Donc Psaume d'autres bani na Moïse, loi Moïse, makamno sa Moïse, ba bande ko lobelande Jésus. Ba prophète bande ko sakola ko lobela Jésus, pe Psaume e bande ko lobelande Jésus Christ. Donc so otanga a otangi na Psaume oyebo esengi ko sala ke ba place que eza ba place mususu bande ko lobela ngonde Jésus. Psaume chapitre 68 verset na biso sur ba Bible, les pères des orphelins. Tata ya bana bitike. Bana bitike to pesi bino ndakisa to pesi bino exemple ke ndenge to mona na bo moto boye bana bitike bano bazanga tata bazanga mama mais awa bazolo bela biso bana bitike o ya bo moto boye te bana bitike bazolo na Bible baza banani tozina mokala na biso na Jean en tout cas tant eza muke na olo baka muke o sengonga ba pesi nga peneza mingi te muke na olo ba muke mais pona ko lendisa yo ndeko nanga ozwa boyebi na makomi tozina Jean chapitre na biso 14. Jean chapitre 14, verset na biso 18. Tol zo pena makomi ozana boyebi oye bande konanga orphelin o bazolo na Bible azalaki nani? Azanani. Jean chapitre 14, verset na biso 18. Christ alobi nini? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Abi nakoti kabino ba orphelin te nakoya na bino kozala na bino nakoya na bino. Donc awa Christ a otalisa biso ke yende mutazali papa ba do kuna da tototanga na pisomba lobi ke yenda za tata ya bana bitike. Donc tata ya bana bitike banda ko lobela ezaki ndende Jésus Christ. Jésus Christ a ko loba na mukana Jean. Waneza épître à Jean prophète par apôtre Jean azoloba alba po ngomba bakomaki makamunyoso o Christ asalaki ne Christ azoloba ke nakotika bino ba orphelin te nakoya na bino donc abi akotika biso ba orphelin te eliko loba ke mutu nyonso oyo azana Jésus Christ te aza orphelin donc mutu oyo andimeli Jésus ondimeli Christ aza mobiki aza sauveur yeba ke Jésus azana yo akozala na yo akotambola na yo yango so otangi na makomi na nzambe na Matthieu chapitre 28 na verset na biso 20 Christ azolo banini abie na kei me na kozala na bino na kotika bino te na kozala na bino na mokisu tina suka moki na kozala na bino donc Christ azozala na bato nyonso o bazondimela Jésus
mutu nyonso ozo ndimela Christ yeba ke otambo wana ye Yesu azana yo oza orphelin te donc orphelin o bazolo bela biso na Bible ko na biso lo bela biso ezana mutu oyo azana nzambe te oyo ndimi Jésus te aza orphelin yango Yesu alobi ayeko yebisa biso to yeko comprendre que Jésus nde mutu aza papa bana bitike donc papa bana bitike azali nde Jésus Christ mutu nyonso oyo azo ndima Christ te yo ndimaka Jésus Christ a mobiki si taza sauveur te oza na vie na yo pena oza orphelin oza mwana etike oza na musungi te mutu akosunga yo aza te otambolaka bongo donc orphelin bazolobela biso awa eza orphelin bomoto boye te mwana tiki tu sais bien topesi ndakisa mwana oyo azanga tata na mama aza na mutu akosunga ye te aza orphelin eza mpe ndenge mona yo ozangi Jésus ondimaka Christ te ozala musulman ozala nani soko ozondima Jésus Christ te oza mwana etike mutu nyonso ndeko na ngai place ozala ozondima Jésus Christ aza mobiki aza sauveur akozala na yo ndenge alobi Jésus azoloba na Jean chapitre 14 verset na biso 18 alobi ke nakoya na bino nakotika bino ba orphelin te oyoka nde Christ azoloba nakotika bino ba orphelin te nakotika bino bana bitike te donc mwana etike mutu andimi Jésus Christ te aza mwana etike oza mwana ozanga tata ozanga mama ozanga lisungi ya kosunga yo bien aimé yo ozondima parole o ke Jésus Christ aza mosungi na yo place nyonso kotambola Jésus aza na yo abina kotika bino te na kozala bino tina suka moki donc place nyonso yo tambola Jésus Christ aza na yo Jésus Christ akotambola na lokola tambola kina bana Israël na mokana na so otangi na Bible na mokana na Exode chapitre 3 au mona ke nzamba azolobela Moïse abike na kobimisa lipata na nkembo ekotambola na bino atambola na peuple Israël na tongo na poko na butu lipata na nkembo po les otambola na bango donc nzamba tikaki bana Israël ba ofele te atambola kina bango donc mutu nyonso oyo azondima Jésus Christ aza nzambe te azondima Jésus Christ aza mobikisi na ye te oza orphelin atoza na tata na bomoto boye atoza na bambongo oza na mituka oza na voiture mais ondimi Jésus Christ te oza na orphelin oza mwana etike parce que mutu akosunga yo mutu akobikisa yo vi na yo aza te mobikisi ezaka Jésus Christ na mutu andimi Christ andimi Seigneur Jésus Christ lokola mobikisi aza na vie éternelle bokonza likolo eza mpona ye bien aimé ma pe passe na moto nyonso andima ne Jésus te donc oza mokufu oza ofele oza mwana ozanga tata nzamba pambola mutu ndima Jésus Christ aza mobiki place nyonso otambola lipata na nkembo mwinda lumière à Jésus Saint-Esprit akozala na yo nzamba kotinda ba ange na ye bakotambola na yo bakolongola na ba danger nyonso koya maladie nyonso koya oyo etangami na bakombo nini esprit nyonso koya na butu na moi Jésus Christ oyo ndimela aza likolo na yo oza orphelin te oza mwana nzambe ye wande nzambe aza nzambe na biso tata bana bitike donc oza su mwana etike te mongandi azabuna azanga na mbongo nazanga mutu nazanga nyonso mais lokola naza na Jésus Christ naza orphelin te naza etike te mwana etike te mwana sundolama te naza na Jésus eya na butu nana Yesu mutu osimbanga aza te donc ndoki yo omeka ndenge nini Satan oyo osimbanga ndenge nini parce que mutu aza nanga aleki yo Satan mutu aza nanga aleki démon mutu azotambola nanga Jésus Christ ngana ndima aza nanga na kozala orphelin te bien aimé mitala vie na yo est-ce que ozana Jésus est-ce que otambola na Christ soki likambo ye komitungisa mate buka mabolongo bondela sambela Jésus bitata yo ndo ozana nga ozana naza orphelin te naza na yo ndo tata nanga tata bana bitike oza monde to saboy so belika Jésus fuko mo beli Jésus sambeli akoya ko répondre yo yango pasi pe maona mutu andima Jésus te yo ndima Jésus te problème ezana ngote to boite to ndima merci mais mokona suka nde to koyeba merci na ndeko na ngai yo landi ngai na poko na mokolo la lelo zamba pambola place non so zali ozana lipata na kemo mwinda parce que Christ azoloba na Jean chapitre 8 verset na biso 12 Jean chapitre 8 pardon à vérifier parce que là monsieur na gros la moins erreur mais il faut qu'on vérifie en bien oui
Jean chapitre 8 verset 12. Christ alobi nazali mwinda ya mokili. Nazali lumière ya mokili. Pole na mokili. Mutoko nyonso animinga akotambwa suna ténèbre te akozala molili te makozala mwinda kati na mokili oyo. Donc lipata na kembo mwinda pole moto elembo na moto etambiso ki peuple Israël. Na kati ya désert yango pe Jésus Christ yonde Jésus Christ tata bana bitike akotambusa bisika nyonso okende azana yo. Zamba pambolo maman, zamba pambolo mon frère papa na ngai, place non so zali likambo kombelo buka mabolongo sambela nzambe, nzamba o répondre yo. Kobima na yo obondeli oyo kilité ya volala oyo kilité ya oyo kilité ya bande ko nyonso bateyaka o bateyaka Jésus. O aza sauver mobikisa mokili mobimba. Yo musulman, yo nani, soko ndimi Jésus te oza orphelin. Ezana kombo musu pesa meli biso te toko bika nango oyo ko bikisa biso ezate ka Jésus Christ. Comment musu toko gumba mele ezate ka Jésus Christ. Yango ma pe pasi pona onde konanga yo dora kofuka melaka ekekozi mutu moko boye obio o yende nzambe o nzambe na biso nzamba nani kuna nzamba banani kuna merci mais tikanga na biso nzamba solo o biso toko gumba mezande Jésus Christ. Jésus Christ, Bible lobi apôtre Paul azolo bana Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre na biso 2. Verset na biso 9. Philippiens chapitre na biso 2 verset 9. Babi eza na kombo mususu te pesa meli biso to gumba melango. Ezaka kombo ya Christ mabolongo nyonso. Philippiens chapitre 2 verset na biso 9 tina 10. Babi mabolongo nyonso ko gumba melaye. Milimo nyonso mabolongo nyonso batu nyonso bako gumba melaka ka Jésus Christ. Donc yo soko zo gumba meleke ko moko bolosi o ma Maria. Donc on les a invités. Oh si Branham aussi photo munene ya papa ya frère Branham o tende bande ko moto mona ba gumba melaka o yende nzamba solo o ko mona no nzambe te nzamba ebiote. Wana okina enfer li felo za pona yo. Parce que mutuka to gumba melaka Jésus Christ on nzamba pesa pouvoir bokonzi. Yango batono babaza ba ofele. Baza ba ofele baza na tata te. So ito batata na bango ndenge Christ alobaki na Jean chapitre 8 verset 44. Abi azoyebisa ba juif abi bino lokwa bondimi ngai te abi to ba juif bazo boya Jésus. Babi ka to ndima o to yebi o te biso to ndima nzambe baza tata na biso Yesu alobi soki nzambe baza tata na bino pourquoi bondima ngai te langage na oyebisa bino na loba lolenge ni pourquoi bozo comprendre ngai te ti Yesu biso bi se ki tata na bino aza moko diable. Donc muto nyonso ondima Jésus te aza nzambe te ondima Christ te ndenge Yesu azobisa ba juif banganga nzambe ba sacrificateur nyonso wana o bane ko ndimela loi ya Moïse bango ba otela ka babike bango nzamba lobela ka Moïse ba loba na Jésus yo to yebi to uti wapi. Donc mutu nyonso azondima Jésus Christ te c'est que ondimela papa na yo aza diable ndaza bongo suka na eza enfer li felo akokeli felo parce que nzamba bongisa li felo po na Satan. Donc yo ndimi Jésus te oza ofele okokelenzela mona Satan na lufelo. Merci de konangai parce que ngonga peneza mukie pona ko sukisa en tout cas pardon de ko kabla ngata 2 minutes pona ko sukisa vexé na biso na Psaume 68 verset na biso 6 otozo lobela et loko liboso la Bible le père des orphelins tata ya bana bitike to pesi bino exemple que ezande Jésus nem ta lobaki na Jean chapitre 14 verset na biso 18 abi yende akotika biso te ba ofele te akozala na biso yende aza tata na biso ba yende aza tata na biso na molimo. Donc muto nyonso aza na nzambe ondimi Jésus oza so ofele te oza na Christ. Deuxième partie na biso na verset wana Psaume 68 verset na biso 6 yo tanga la Bible au romona verset wana so rotangi na téléphone na ebité au fait vérifier bien na téléphone là monsieur roza verset 5 Nenga na vérifier na téléphone, vous avez verset 5, Psaume 68, verset na biso 6 na Bible. Mais la téléphone, si vous vérifiez na Bible, ne pas télécharger na téléphone, au moins vous avez verset 5, je crois. Place parce que les pères des orphelins. Mobali ya ba yene mobali ya basi ba kufela mibali. Ba kufela mibali. Yesu azali mobali ya basi oyo ba kufela mibali. Donc yende azana pona ko bondela pona biso. Bible lobi ke azali nde wana azobondela pona ba veuve baso bakufela mibali banani basi bakufela mibali baza banani. Donc muto nyonso oyo andimi Jésus vina ye
ba lien nyonso makambo nyonso ekufi kati na yo, péché ekufi. Donc tant on dit Christ nyonso za kati na yo ezokufa. Tant on dit ma Jésus nyonso babi ezana condamnation mon côté na bato nyonso bandimeli Jésus Christ. Donc yo ndongo ndimeli Jésus oza susu moi, donc moi so akufela mibale eza moi mutu oyo azana na vie na ba lien mabe ba péché masumu na makama mabe ya mokili ba famille nyonso na tant on dit Christ isanga nyonso na ekufa. Donc Christ azu nyonso abaki na croix. Ne ozu vi babi ke aza ko sambela pona biso ma Maria asambela pona mutute ne bande ko so catholique baloba o ma Maria bondela pona biso non o sala ka erreur za bongo te Marie a ko prier pona biso te Bible lobi na mokanda na Nzambe zo Biblia Hébreu chapitre na biso 7 verset 25 babi Christ aza ona pona ko bondela pona batu nyonso bayaka pa Nzambe azana pona ko sambela pona biso ozu ici na 1 Jean 1 Jean chapitre na biso 2 verset 1 ba obenga babi ke Nzambe aza avocat Jésus Christ babi Jésus Christ aza avocat aza ko sambela aza ko bondela Nzambe pona biso donc muto abondela pona biso ezaka Jésus Christ a sambela tata mon Dieu asambela Nzambe limbisa David limbisa frère Blaise asumukaki yango frère na biso Jean zo bana 1 Jean chapitre 2 verset 1 abana na ngai bo sala masumu zo komela bino po bo sala masumu te mais po boyeba muto nyonso asumuki muto nyonso sa elisumu to za na avocat na biso moko c'est Jésus Christ yenda za kolobela biso mo lobe na biso pa ya tata donc so na muto nyonso to sala ba erreur na ko sumuka la msuna sali na oki kanda boy na zamba la mona fuka mbi Jésus limbisanga na sumuka kiyokela nga mawa Jésus lokola zawa na bike oyo David aza mwana nga asumuki na kolimbisa ye wanda za avocat na biso Jésus Christ Marie asambela rapona biso te eza erreur makasi mutako sa oto Marie onani azani mutu te ka Jésus Christ naza pembe na Nzambe azo sengela biso bolimbisi mutakoka arokoka rosamli sunga zate biso no tozala ba erreur eza biso bana na tozala ba erreur ko sala erreur mona malobo siliki okangi kanda mais ozonga nyonso mbamo pa Jésus Christ na rapporte pour la lobi soko yoki kanda kolola na kanda wana te bondela Nzambe senga Nzambe bolimbisi Nzamba kolimbisa biso parce que Christ ndaza wana pembe na ya Nzambe pona kosambela pona biso Nzamba pambola yo ndeko nanga to spikio déjà verset wana bien na pisom wana mwana etike azana ni mwana etike moto azana andimi Jésus Christ te aza mwana etike mais moto andimi Christ oza mwana etike te ozana Nzamba pambola yo azana na yo pe na place nyonso zalo ndimi parole oyo Jésus Christ a tamoli pata na moto ya nkembo ya nguya puissant et ko couvrir ko simba ko bomba muto simba azate. Merci Nzamba pambola yo parce que ngonga peneza mukie Nzamba za lokumu na oyo alobeli biso penza aza lokumu na zongi lokumu epai na ye na ningi ko sukisa pona ko sukisa na ngana ko bondela poto sala prière à clôturer oyo Nzamba apesi biso makangi misu tokangi misu to sambela pona ko sa prière à clôturer na nyonso okola lobeli biso. Merci Seigneur Jésus-Christ pour maloba na yo oyo olobeli biso. Tika ete maloba oyo nkolo e utinde pai na yo za maloba no eza molimo. Makomelo bete Christ yo moko olobeli biso na Jean chapitre 6 verset 63. Olobi maloba oyo nazo pesa bino za molimo pesa bon moy. Seigneur maloba oyo nyonso